kina ya obete la rabino makambo. Ce n'est pas pour nati. Moto ya benginga tindelinga na vidéo. Moi na Londres azo se retrouver na minute na ba Congo bande konanga pona makambo ya conteneur. Pona makambo ya conteneur. Alobi la championne. To landa ki histoire ya Londres oyo beta ki pona mama pango bato a Londres. Ngai moko na futi 1000 francs pona komona moto abongwa mi moto. Ngai na bimisi 1000 francs. Moto abongwa mi moto ya rouge na moni moto wana na misu boy. Et ba vidéo ezali film ezali. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne, l'autre m'a dit. Dit qui n'a donné cadeau, non, t'étais là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a abonné tout bien dit qui n'a tiré partout vos alliés. Et j'ai dit bienvenue là-bas, nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel, il y a dit qui n'a tiré. Bah, héros dans l'ombre. Bah, papa, n'a pas maman, il y a fondation de qui n'a. Dollar, pound, euro et le copamba. Bon, quoi, dans un franc congolais, c'est du lèche tombé. Yo soutien kanga spirituellement, financièrement, moralement, tika ete nzambe nanga apambola. Moto abongwa mi moto na ba Congo, précisément na Boma. Ceux qui ont landa li solo oyo, oyoki yango, comment wana lobaki te la championne na yoki li solo oyo. Bandeko, oyeza li solo ya mwana wewa. Bato basalaka nini o bafutaka o bapusaka bato. Asali nini amemi client na moto. Tanga amemi client na moto ekomi na katikati asali atelemi na nzela atelemi. Akati moto alongoli contact abwaki contact na se. Mwana moto chauffeur a moto azo senga client o azana simane asala nini alokota contact. Bandeko. Boye bipe za na bato basaka na bata ben compréhension. Client moni yango ndenge abi na lokota nini contact ndeni nga nazoka nanga malamu te mo na lokota ngo ezate yo moko lokota eloko na yo. Chauffeur alingi kaka client sala nini alokota. Alingi kaka client lokota contact ya moto. Client pa lobi nga na yo kanzoto malamu te na lokota te. Chauffeur alobi soko lokoti te moi to kende ezate. Yaya. Client moni neti G. Client moni neti maseki. Batele mi pe. Yaya. Discussion bandi. Pesanga mbongo nanga. Soko linko kende te. Pesanga zungiselanga mbongo nanga. Mbongo ekozonga te yo lokota. Lokota contact. Bande kweza na batinyo so basakrifia kate. Eza na batinyo so tutende balekisaka. Tango toya robeta masolo. So moni mutaza ko finga. Yeba ye wana muta misala mabe. Soko moni muta réagit parce que ngana moi sapota ta ba sapota ben polinga ça la nga pasité na koyoka pasité. Pourquoi? Parce que nga mona yebi ke na zimpolité. Mais soko moni bato bazo réagir fort ba beti li solo mo boye ba na kata kopo wana ba lingite batimbela bango. Ba lingite batimbela bango kisi o bazo zwa siko na ba Congo po okoma na 10 moto 20 moto eza kolekisa bato. Bandeko. Client lobinga na olokota contacti te. Chauffeur alobi soko lokoti contact te moi peto bouger awa ezate bande konanga boyebi ka na nzela moi discussion batu mibale misato baye eye koma peke police aye koya police a komi nesika wana nini client sali nini a expliquer ke ngana oyo kanzoto bien te akwe ici contact ye moko azo forcer ngana sala nini na lokota contact ngai na boyi ya ngonde to telemi awa et puis na sengi ye pesa ngambongo nanga alingite zongisa mbongo alingite basoda babi de yo likamuni nezao yo kwesi kontaki yo moko siko ndenge nini okendo koloba na client sala nini alokotelo fongola yo moko lokota fongola wana chauffeur alobi ya kolokota fongola te na otela bien histoire na sima lisolo bo mona histoire bo mona pe ba moto yango na kolokota te lokota fongola na kolokota te basoda balobi etumba e seke likambo ezali seke mabe ezali awa yozo boya kolokota awa yozo boya kolokota eloko oyo seke likambo ezali bandeko boyebi pe basoda bazaka batamo ba deuxième sens moi bata ba troisième sens bazaka batu pe oyo kete
biloko nzoto esalaka babi te likambo eza clair te ndenge nini yo ozolokotisa bato nini na makasi client alobi akolokota te bino bolokota pardon chauffeur alobi ya kolokota te lokola mpe client bokolokota bango bapolisier balokota te bandeko na nga bapolisier bayandoki babi nini de yo civil yo oloba na biso tosala nini tolokota ale lokota yo moko bandeko na nga chauffeur angunzamaka boye asimba contact abongwami moto abongwami mbala moko moto bato batondi bato baye bapolisier bacomprendre ke te mwana mobali oyo ande kosala na kisi bazwi moto wana na boma bandeko soki oza mwana boma oza na ndeko na boma vérifie lisolo oyo okocomprendre yango ke eza ya solo mokili oyo eza mabe eloko oyo mona te koloba te ke eza te la spiritualité nga na oyo toza na misu mibale eza na bato mosusu yaya baya bato ya misu mine azomona oyo ozomona te enzambe soki aloba fungolelo miso afungoli so pa boyi na ya boyi bapolisier basali nini bazwi de moto oyo bamataki na oyo ye moko abongwami donc baje ya bakisi oyo bazosala bamotard mingi baclient nde bazobongwama bamoto soko olokoti okomi moto moto akoya kozwa moto bomonaka moto abandaki na moto moko yo soko okoti na kopa moto mbongo ezomonana te moto ekufi me ye abandaki na moko akomi nango 20 akomi nango 50 bandeko na nga nde toza awa boye de moto eza na susiat ya bapolisi na Goma na boma pardon boma na bakongo Goma te boma na bakongo ex bazaire nde likambo ezali wana nenga na ya koyebisa bino likambo mokie na betaki lisolo ya lopangu ya mwana Londres na Kinshasa eza na bato mosusu yaya akoma na ba 20 immeuble akoma na ba 10 immeuble nzamba pambolaka toboyi te mais eza na makambo moko quand ça saute aux yeux ya ça ne va pas ndenge nini yo lopango ozofutela bato oyo otia location bato bakufa kaka na moins de 5 ans bato 4 bakufi po kaka mibali ale moto abongo omona azotelemisa ba immeuble lokola mayebo ba immeuble wana eza ba sacrifice ya bato oyo bazoleka na kati ya lopango na ye bandeko na nga mokilo eza mabe toyaka te po toza na besoin bomona biso toyaka te mpona koya kolakisa kabelo mpona ya kolakisa balupasu ya minu na nga bandeko nzela minu ya se naye kolakisa yango te naye mpona koyebisa ona faire comprendre ok mabe ezali eske moto ya ble wana oyo bamataki eza motu mosusu oyo abongwama moto ou bien lolenge nini point d'interrogation botala sacrifice amemi yo abwaki contact yo pe soko oza na yo oza na besoin okende rapide osala nini olokoti kaka nzoka na ngai nzoka ndeko na nga sacrifice obongama moto soko obongama moto ya sikoyi soko obongama Yamaha soko obongama Honda soko obongama nini kompona nini bakomba moto ikiminga soko obongwa na bodaboda ye soko obongwa na moto nini nzambe nda yebi donc pona koloba bandeko na nga le dehors est risqué le dehors est quoi est risqué yango na ye na betela bino lisolo dikina tanga yaka na yaka pamba te ndeko wana Londres nda bwaki alinga lisolo abwaki linga na video nazotiela bino alobi mama dikina fanda na yo sala musala na yo fanda na yo fala musala na yo comme il faut tala boy ngai nazawa na moni moto ya rouge o muta bongwami siko mutuna na ngeza boy moto eza pembeni o ya mataki wana asa mutu te donc sacrifice foiré soki client wana asimba la clé yenda linga bonga ma moto soki police alinga asimba clé yenda linga bonga ma moto ba forcer ba policier ba simbisi ye yango na makasi parce que ba comprendre que mwana mbali a osala baje talaka leta soki ba ye bazingi yo 3 4 5 ba simbisi chauffeur wana fongola na ye moko na mabele bande kotanga simbika aboy abongwa mi moto so za na besoin omona opesi 1000 francs oke omoni za na souciati esalemi na boma na bakongo
Donc, le dehors est risqué. Ce n'est pas seulement en Afrique, même ici. Ce n'est pas seulement en Afrique, bandeko, même ici. Ba sacrifice zo salema ming na ba na biso. Moi na botamaki bien, moi na komi ba complication, moi na komi ya autiste, moi na komi makambo bele bela komi a komi distrait, moi na zo travailler sous bien te, moi na komi ko filmer donc wana eza via mindele. Faut ko yebaka ekolo na ekolo, esika na esika eza na ba totem nango, eza na ba bitumba nango. Regardez. Ya on a lobi kete na ya ko betela yo lisolo. Kende ko zonga na histoire. Moi na Londres a sacrifié. Boke bana mapanga bana Londres. On a betaki. Bo comprendre que ça na bato mususu bazo sacrifier bato na kata mapango na bango. Soki bato bakufi etungeli ba immeuble. Oyoyo. Moto. Lokola eza kisi ya moto. A komata na 100 moto. A komata na 200 moto. Na nzela ya ko sacrifier ka ba client. Na nzela ko sacrifier ka ba client. Ya honde kuna il faut uzala misu makasi. Kosala likambo ka pona osala te. Kosala likambo pona sentiment kosala te. Moko il faut ozibula ka miso. Botala ndeko. Oya client, oya boya ekolokota. Il était conduit par le Saint-Esprit ou bien te biloko nzoto e. Soki bokoko e, soki azaki na ba protection, nana yebi. Combien de bato ba limwa na Congo na biso, même ata na poto awa. Comment beta na Google, na ville au Vandi, combien de gens sont disparus? Ndoko comprendre que mokili eza ndenge eza wana. Ka boy pou mutalimu abonga me akomi moto. Ya landa na otiela yo explication ya policier o yazo pesa o mona moto soko za na tembe oza mwana boma oza na connaissance na boma benga tuna histoire vraie et comme le quoi amusé bazo sala nini bazo tala makambo oyo esali ke moto abonga mi moto banga mokili nzambe yo mto yaka wana loyenge banga mokili o mabe makasi soki nzambe afungoli yo miso makambo mosusu osala te soki nzambe alobi atalisa yo makambo mosusu zibela meso mwene bandeko na ngai ezaka histoire mpona koya kotalisa yo eza na makambo mosusu soki ezosalema oubien toyoki lisolo ya luvunu te boye tout mais ce sont des choses vraies moto abongwami moto ya rouge azalaki deja na oyo ya blé abongwami moto yango bamituka mosusu tomonako bato na kati vie wana abandaka na mutuka occasion de Kinshasa akoma nango soki combien mutuka wana etutaka kaka bato etutaka kaka yango eloko eleki nzambe eza te nzambe abomba soki ana sama kila na ye akanga biso invisible mpo le deo eriske ezala na poto ezala wa mabe ezali na faso osakana te ofanda boye bakomi kokondane yo mwana ya tika mabe eza mokili oyo nzambe kanda yebi nalingi bino ya tro landa histoire nazotia na nsima awa oyo ka explication malamu mpo toyeba lolenge nini tokoyeba na kotambola makambo na yelaka bino eza ke esika ngai nakoyi yokoya te esika ndeko mosusu akoyi yokoya te toyeba na koevite toyeba na kosala nini kosote okoti na immeuble bondela ozinda kwa sika bondela recommande nzela na maboko nzambe nzambe ngai nalamuki ba piège nyonso mitambo nyonso tu oyo bakoyi kotiela ngai bana mobali libota na ngai ezala mille sans effet au nom puissant de Jésus-Christ na mizipi na makila na yo makila na oyeba na koganga invisible intouchable insacrifiable na bomo ya mobali bana libota na ngai pe ngai moko na kombo na Yesu Masiya amen ici parce que les d'ailleurs risquent la façon que vous avez pas l'idée bolanda bandeko na ngai suivez comme ça vous allez comprendre ndenge mokili eza mabe. Merci. Bobosa na ko s'abonner te bobosa na surtout ko partager te et ko sala nga vraiment bien makasi. Ce que le ndangi zongenga lelo eza journée o nazwaka po nazwaka babe on soin ya po donc na sala ki masque aller na pakoli vitamine C ne longi. Donc bon mon eza ndenge eza wana donc voilà bandeko. Ah ezali bomona mo batache voilà sans poudre. Pour les athènes pour mon teinture. C'est bon. La ligne vient à trop. Landa histoire continue au salon bien. Bye bye. Mbote bande konangai. Na pesi mino mbote na kombo ya mokonzi nkolo Yesu. Ezali pamba te boyoka susu mungongo na ngatango na zakolo banabino mokiliza ya kobeba. Bozo mwa liboso na ngai moto.
mopanzi na ngai pe moto. Donc moto oyo bomoni oyo ya bleu ezali mwana ya moto azopusa yango na commune ya Nzazi na kati ya Boma, Congo Central. Moto azopusa moto oyo amemi kilia. Tango amemi kilia babandi koya na moto ya moto, bakomi place moko, moto ya moto atelemi akwesi lokola fongola ya moto. Tango moto alingi akita po ye moto ya moto alokota, moto ya moto oyebisi kilia lokotela ngai fongola. Moto ya moto kilia lobi te papa, yo moko zwa contact na yo nga na kogunza matin nazoka bien te zwa contact te. Oh, mo oblige nga ndenge nazwaka contact na yo. Ekomi mwa débat. Na débat wana basoda baye koleka akoti bango mibale na débat. Problème minene ndeko boza komona akwesi contact na ye aza oblige nga nazwa tosali te 30 minutes déjà awa na discussion. Bala moko basoda bakomi oblige azwa contact na ye yo moko. Ekomi débat. Bon, zongisela ngai mbongo na ngai nakende na ngai aboyi zwaka contact opesa nga. Ou bien soda zwa contact opesa nga. Oh, ekomi sérieux. Nde bokomi soko oblige na makasi bakangi na makasi agunza mazwa moto contact ndenge azo simba contact na ye moko abongwani moto. Donc baza kotambola bazwi bakisi soki bamemi yo na nsima akwesi eloko yo lokoti. Ntango kolokota fongola wana oyo akwesi ya moto osimbi okomi moto akomi na yango mibale. Akobanda osala yango bongo selon numéro oyo bango bazwi awa na kati ya Bakongo. Soki ekomela biso na Kisasa to na baprovince mosusu, en tout cas tozala mayele tosala vraiment angele. Donc tous les deux motos eza na kati ya la police na Bakongo. Avant otala moto oyo ya rouge opesi 1000 francs ndokoti potala yango ekomi pe kopi ya bapolisier. Opesi 1000 francs okoti otali moto. Donc toyebi te mokolo moto oyo elongi na ye, toyebi te soki auparavant toyebaki kokoma boye nde tofilmaki mpo toyeba. Mais tozwi kaka mbala moko mbela nde topusani pene mpona koyeba oyo eza koleka. Toyebi te famille koreconnaître moto ya moto, quartier koreconnaître moto ya moto, to akozonga moto toyebi te. En tout cas kolo Nzambe abatela biso na bozongi na ye sino te eza passe. Merci na baye nyonso bakolanda na ba différents plateformes. En tout cas bo réagir, bo partager na bandeko pour que mabe eza des gens na mboka oyo. Merci.